mbote ba mama, mbote ba papa. Bokolanda mission na ngai, tolinga na biso na kati ya RD Congo Info, tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba mama, mbote ba papa. Merci mingi ko bolanda ke émission na ngai na RD Congo Info.fr. Émission oyo nga na salaka ba mama batata bandeko eza ba émission ya ba conseil. Ya ba conseil pona biso bato ya mokili. Na ngai pe na kati po nga pe naza parfaite te, nga mo pe naza ba défaut na nga comme bato nyonso naza pe na ba qualité na nga. Donc na salaka émission oyo pona bolingo o naza nango pona bato pona bolingo ya nzambe asengi biso tolinga na biso nzambe asengi biso to se pardonner, nzambe asengi biso tozala na bomoko po mutu ya malamu na mokili aza te, biso nyonso tozaka bato mabe donc tolelaka mawa na nzambe na kati na biso. Lelo émission na nga oyo ya lelo oyo na ye nango eza émission ya pardon na couple. Bandeko na nga ba mama ba papa bandeko bana na kati ya couple soki pardon ezati ezali mawa mingi, ezali pasi mingi po toza bato na bambeba na biso na ba comportement na biso na ba mabe na biso na ba malamu na biso, toza bato toza nzambe te, nzambe aza nzambe, mutu aza mutu. Bato mbale so bakutani balingani bavandi esika moko, mutu na mutu aye na éducation oyo azwaki pa ba parents na ye. Donc papa aye azwi pe éducation na ye, mama pe aye azwa pe éducation na ye. Boye bokutani, bosangani, bobalani, bokomi mutu moko. Papa ako supporter mama, mama pe ako supporter papa. Soki na kati ya couple pardon ezate, soki na kati ya couple communication pardon ezate, libale ko umela te. Ko pardonner ezali na pardonner na bosani. Na limbisi yo na bosani, na kozongela ngo lisusu te. Ezate ke na pardonner yo lundi, dimanche na rappeler yo lisusu makambo osalaki lundi. On eza pardon te. Pardon eza une puissance qui libère. Ceux qui moninga sali yo mabe, to moninga lobeli yo mabe na kati na ndaku, mwasi na yo alobino mabe, to mobali alobino mabe, likamoko sali yo pasi, ko kangango na kati motema te. Kende ko tala mwasi na yo, papa, mama, tala likambo lobi nanga, likambo lobaki nanga esalinga pasi. Kozongela ngo susu te, na pardonner na limbisi yo, mais kozongela susu te. Mais ceux qui yoko kotala papa te, ceux qui yoko kotala mama te, o kamati likambo na obumbi yango na kati ya motema na yo. O rumine yango, o pesi accès na diable ndenga na lobaka. Likambo ezaki mukebo mona likambo ko munene. Pona nini po oboyi ko pardonner, pona nini po okangi yango na kati ya motema, pona nini otiki penser wana ozalaki nango o koti yango te kiti na kati ya motema, zabula ye azwi yango sikoyo atie sikoyo désunion na kati na bino. Il faut ko pardonner. C'est vrai, bamakamso ezaka difficile à pardonner. Boza na kati ya couple même susu omona moninga sali yo likambo moko sali yo pasi makasi omoni ke eza motuya likambo eza munene olembi ko pardonner. Et ça arrive aussi, il y a des situations, bah situation dans ma situation dans des mots, bah situation monsieur cause ya munene et comme t'as temps pour pardonner. Mais il faut ça travail mort bah ça là sur soi. Il faut faire ce travail là. Donc au vandi au le but ngai pe na une décision na linko mona pas c'était na linko lala na kandate na linko souffrir te. Donc so muta salinga likambo na yoki asalinga likambo so na yebi na ko tala eto sololi na bo petenir so na limbisi alimbisinga to yokani to kombo moko po soki kyo lelo nga na sali yo mabe okangi yango na motema na yo okangi yango kanda lobi na kosala su mabe na za mutu sima lobi na kosala su mabe na za mutu ba soko zo bomba ozo mate yo mutu zo souffrir no pour rien po nga na za na kata ndako na za mama na kosala ka mabe papa na za mutu parfait na mokila zati soki nzambe ye moko atindi mona na ya ko kufela biso na kurusu pardon amima masumu na biso po amona ke biso toza capable te mutu moko ko zala parfait na mokili azate. Donc papa nga na za na ndako na yo libala na ndako na yo oza mobali nanga na sali yo mabe limbisa ngai
Soko limbisinga te le pe na kosala yo. Sima le pe na kosala yo. Le msusu na kosala sangai moko ça serait pas prémédité comme on dit. Ça serait pas prémédité. Donc ba makamsu to sala ramsu o se rendre compte que tu blesses. Mais à chaque fois on a sali yango o limbisinga te o pardonner nga to kovana ndengeni. Libale ko zala ndengeni. Ceux qui pardonnent zati. Yo papa, pardonnez maman. Yo maman, pardonnez pe papa. Bo solo la, makamu tout ba solo la. Ko bomba makamu na mutema. Ko lala makamu na mutema. Ko bomba ngona mutema ko lobate muninga sali yo mabe. To bozuba discussion moko pona bana. Bozu discussion moko bien pona bandeko. Bozu discussion moko lemso ezala nka ba banalité. Mais yo kamatia okanya ona katia mutema. Lemso ko lobana mwasi na ote, surtout ba papa mingi bazala makambo wana. Omona ko lobana mwasi na ete akanya ona mutema. Abimili banda ko mobeta masolo pa ba camarade na. Mwasi nanga kutuboy, mwasi nanga kutuboy. Me pone obenga mwasi no ibisa mwasi na ote, na sepela kite, na zonga ki na ndako lamba kite, ou bien na zonga ki na ndako na kuta ki ote, ou bien oza na ye, ozana ba kamando solo ozo kipengati. Les tontons, les tontines, biso no stoyebi que tous en aposa, tous en ba news, l'information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamini nezo salema na mboka. Mayele wana epesami compagnie se moko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live ya mboka Congo Kinshasa, Congo Brazzaville pe Angola na Luanda. Baza wana pona ko sepesa bino. Babi to kusuka wana te ka live ya mboka te, mais to bakisi pe makambo yo sala mokili mobimba. Oza bana mboka dans la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora à Brazzaville. La Sepela TV, beaucoup sepesama. La Sepela TV, bonne réponse. Maintenant que vous avez bien l'organisme Sepela TV, les amis, ne tardez pas trop longtemps. Vous contactez Biso Lelo, comme ça vous posez à la décodeur Nabino le plus tôt que possible. Promotion la Biso et ont continué. Tellement de Sepela qui n'ont mingi 115 livres pour les décodeurs, plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman. Bana, c'est ça ma boti. Bosomba box na bino ya Sepela TV lelo na 115 livres na 6 mois gratuits abonnement. Du nouveau dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc il y a Billy. Soko yebisi mwasi no bengi na pete bi ma chérie ndenge ninga na uti musana ye ozotalanga ka boy uli osala semul na lia otalanga ka boy ti na koti na chambre ozosola kana baninga na yo okuyebisa ite omona ni musu olatika bilambo bimi okangi na kanda tango ozonga ka okokolia libanda tango okozonga olali pongi okangi ona kata motema okuluka le musu likamoka ya mukeboy po bimisango po ka boswana po bimisa likamona non. Wana opesa accès na diable wana okuko zokisa bolingo wana okuko bebisa libala mama pe pareil so likambo ezali benga papa boso na malembe il faut ba mama surtout biso ba mama tozelaka tamoko popus ndenge baloba tamoko oyo mobali aza na kimia oyo boza na tamoko ya affection yo na mobali no po loba ne makambo te biso ba mama so likambo ezali kana kata ndako papa zo fongola ka porte bo allez okamati ye obandi koloba ozela même te otuna ye awiti musala ndenge ni elekana musala nzela na ezaki ndenge ni journée ezaki ndenge ni te okotuna no yango te ozeli ekatango afungola ka porte à côté o mami eka likambo ozaki na kata motema non so ozol ozana ndako yo mama ozana mobile no ata likambo eza ndenge nini mela mai kitisa motema zela temps moko oya kimia obokozala bien osolola na yango olobela yango na malembe okitsa mungongo mwasi amatsaka mungongo te mais soki ayekaka mba moko moninga ameli ata mai te moninga avandi te oyambi eka na porte obandi okobongisela eloko moko te mpo ye mpe ntango amoni bongo awuti na fatigue na nzala oyeli ye mpe makambo ale akomema kanda ale bobandi koswana ntango boswanana ale bokangi kanda le mosusu bamama mosusu bazalaka mona 2 jours na kati ya ndako alobisaka papa te 2 jours na kati ya ndako alambaka te surtout wana likambo wana ba mama boyoka likambo wana na soigne na papa na kolamba te na soigne na papa na kufungula makolo te surtout likambo wana botika yango botika to mona kango mingi makamone salamaka makamone salama mingi na couple et ça s'appelle tue l'amour
tue l'amour oyo ya kokanga makolo wana ya koboya kolamba mpo oza na kanda na mobali na yo boza na kanda na mobali no mais cuisine esali eloko te réchaud esali eloko te surtout likambo wana nyonso eza manque de pardon mpo so pardon ezali ata boswani ndenge na mbeto boswani te na cuisine mpe boswani te donc bamama surtout bamama ngai nabeta asete mingi na bamama mpo biso toza bamama biso tobotaka bapapa biso mpe baza bana na biso tobotaka bango mpe tobalaka bango mpo ndako ezanga mama ezaka mawa tro donc biso toza centre ya kati ya libala mpo ndako moto atikala nango eza mama papa akendaka mosala azongaka na pokwa mama mpe awa na potole mosu akendaka mpe mosala me ndako ezalaka ya mama yango moi nabeta asete mingi na bamama parce que bible ezoloba qui trouve une femme trouve bonheur. Donc, papa au monde, papa l'aime sur na balabala, alati costume. Na sima papa on a moi si mutaza na sima na mutazo tenir ye. Azo tenir ndako azo tenir ma papa na ndenga au monde na ye na kitoko ko mona ko briller libanda mutaza na sima na ye o ya komisa ka yende ngwana eza mama. Donc biso mama toza na devoir munene na kati ya couple na biso. Biso mama toza na devoir munene na sima ba papa. Ya ngono moni mi na beta ka sete pa na ba mama. Ba mama il faut tous en la patience, tous en la calme. Likambo soka ta ba yebisha te za ndenge nini. Luko vérifier. So poko lobango na kimia na pété. Na pété. Ou ba mama mususu ya ba mikili mususu ka ya biso kuna ba yeba ndenge na kosola mbali. Ba mama ba kitsaka mungongo. Bakitsa balobaka malembe akosola mobali malembe ata likambo eza ndenge na komatisa mongongo ta kosola malembe kaka na pete wana nde moto ebongisaka makambo ebongisaka libala na makasi te na koluka ngai okozwa eloko moko te eloko moko ekobongisa te ezalaka pasi na pasi likambo nazalaki nango yango wana ya pardon mama pardonne papa pardonne mama bana bopardonne mpe baparent comportement mususu biso ba parents tozala nango bolimbisa biso bana biso pele mususu tozala na comportement mabe on se rend pas compte bana pe bo pardonner biso pe biso pe to pardonner pe bana biso po tozala na bomoko nzamba za mo po epai bana nyonso bazali bazana esengo epai papa na mama bazana esengo bana bazana esengo epai nzamba azali epai koswana mindondo ba rancœur ba rancune nzamba azaka wana te wana siko pesi accès na diable donc ba maman ba papa likambo nazali nango yango wana nga na umela na nga tinga émission na sala minka ba 12 13 14 15 minutes même sous 20 minutes son alekisi ezalaka surtout kaka ya ba conseil kaka ndenge totambolaka na mokili oyo bon makambo susu moni biso peut-être tozalaki ba jeune tozalaki oyeba te tozalaki ba moto ntango tokoli to comprendre ke ba moto wana ememaka nango eloko te moto epelaka kaka epelisaka kaka moto ezikisaka kaka donc to comprendre babaka mosusu komi komema yango na pete to bano mona komema na pete eza kobongisa makambo mingi yango moni mpe ntango tokoli siko tobi tokomipesa baconseil mpe na bana na baleki na baleki na biso bana na biso baninga na biso mpo tomekana mpe kochange parce que mokili oyo mpe ya biso te toza na biso baleki nzela mokili ya biso te o toza na biso baleki nzela lelo ya yo lobi ya moninga oza lelo boyebi te mokolo na yo lobi le mosusu okozala na yo te nzambe moto ayebi mosuka ye moto ayebi atiaka mpo na vi na biso donc tozala bomoko tolingana totika makambo ya koswana makambo ya baennemi makambo ya kozwa bapense négative likolo ya baninga makambo ya koluka kaka baproblème eza na ntina moko te parce que eomema biso wapi ekolongola opongi elongoli okimia siko ozwi nini ozwi eloko te ozala yo papa ezala yo mama ezala yo camarade ezala yo leki eza kimia toluka partout epai tozokende toluka kimia tomema kimia partout kimia nde yango wana nde eza nzambe bolingo nde nzambe mindondo koswana bitumba kolukala koyinana eza na ntina moko te toza na biso baleki nzela nalobaka yango mikonzo nzambe apambola bino merci mingi lokwa boyokaka ngai oyo nazalaki nango lelo ezaka ya pardon ngai nasalaka émission na nga tolingana biso na biso tozala na bomoko tolingana tose pardonner tocontrôler mwa langue na biso nzambe apesa biso gouverna yoyo ememaka biso mosika donc botika malamu tokokutana mbala nsima tokosola lisusu nzambe apambola bino nyonso to na kombo na yesu amen.